Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote, mbote, mingi na bien sito ba ibolinga ka maman Hélène Nitu na pesi mino ba mbote, ba ebwe ma vimpi. Muko wazima bandeko, boni bandeko nanga bola muki bien. Ndena lo ba toujours que kolela kolamuka eza habitude te. Ko passer journée ezalaka pe habitude te. Ko bima kozunga ndaku ezalaka pe habitude te. Ko kende kolala ezalaka volonté, kasi kolamuka ezalaka grâce ya Nzambe. Ko bima ko kende musala kozonga ndaku eza grâce. Mwana soka ke classe azongi ndaku eza grâce. Ndeko bimi oke ata wenze atoke somba kalipa na boulangerie awa soko ozongi na ndaku eza grâce. Lelo toza likambo somo, likambo ya somo oyo bokoyoka. Mwana epa ya kendaki na vacances akutani na liwa ba oyo boza ko sepela te pona makambo etali vacances etali bino po boli ko s'intégrer te. Oyo ezali solo somo euti na munoko mama Hélène Nitu te kasi euti awa na ebisi bino somo bandeko oyo bokoyoka lelo otindi mwana na vacances mozu coup de fil oyo komeli mwana. Avant de kota na kati ya lisolo yango na kolekisa bino na musalo nga na sala ka maman Hélène Nitu service traiteur la providence. So za posa ko sala libala ya mwana, peu importe fait yo so na oza nango posa ya kosala numéro na nga yango wana contacter ngai na ko sala musala na ope okosepela. Total nanu publicité ya musalo nga na salaka ce qui pose na posa ya kosomba lopongo na mboka Congo. Toronto City VIP de Maluku ezali numéro eza wana 001 numéro ya Canada. Soko tali osepelo bengi papa Willy osoli na papa Willy akopesa ba détail nyonso na o etali lopango. Totala nanu sima tozonga to akoyoka makambo ya somo oyo koyeli biso lelo. Kendo kubora bana bino mwana nga kepa kingani eza nango mabeti eza lisumu te yaka fanda na yoka lisolo mwana bandeko bino nyonso boyebi ke toza na vacances te toza na vacances mwana bomoni na teli bino mwana oyo komona Rayana Smith mwana oyo aza na âge ya 8 ans mwana aza na âge ya 8 ans bakei congé et pas grande mère na bango bino nyonso boyebi ndezalaka ke aza na cousine na ye mosusu. Voilà, toza na kati ya vacances, toza période ya vacances, tokoloba nyonso eza koleka tokolemba te. Boyoki morceau ya moke bo continue kotala bokoyoka nyonso ebandeli tisuka na yango. Likata sheni shiri papi ninda shaiwa Taitana kuningune papi ninda baiwa Namo Utengeta namo Ekove namo Kurera namo Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malamu. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540.
Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés, à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle, Loboko ya Maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, La Providence, Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer, Maman Eliane Nitou. Service traiteur, La Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya Moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu. Voilà, wana bouti komona bongo ezali misala oyo maman Eliane Nitou asalaka et surtout bobo sanateke nazana oba bengi La Providence alimentaire à Kinshasa. La Providence alimentaire ezali kosala ba livraison na Kinshasa mobimba. Oyebi ke bandeko bana mboka Congo. Yo moko oyebi ke soko tini mbongo leki okende kosombela ngo kabelo. Soki azia ya mobali abandi kokende kolingela ngo basi. $100 okayo kotinda wana. Baki kolingela ngo basi, mama kufinzala, papa kufinzala, tata mwasi kufinzala, mama kuluta kufinzala. Alors nga la facilité, La Providence alimentaire eza déjà. Livraison yo soma na Kinshasa mobimba. Soko zana posa ya kosunga ba obatika na mboka kuna, obengi ngai, to sololi na yo, na ko expliquer ningini ya kosala po ete ba oba na Congo bazanga eloko ya kolia te. Soko ozana posa ya kotala, otalita ba émission okomona ba vidéo oyo nazola kisabiloko oyo zana kati ya magasin. La Providence alimentaire, livraison Kinshasa mobimba. Lelo tozo solo likambo ya somo bandeko. Mikolo nyoso tozo kosola mingi ba makambo tozo ba vacances. Tozo boya vacances te, mais bato bali ko s'intégrer te, bangonde bazo silika. Mutako keso pande kona ete, mutako ko sala susu boyete. Te mokili tango za ko changer. Totambola ndenge oyo mokili échanger. Oyo lisolo ya somo bandeko na ngai, lisolo ya somo. Lisolo ya somo epai wapi omona akendaki bandeko. Avant to kota nano na lisolo ngona ko yebisa bino ba mama. So la bi ba mama parce que ba mama biso to bokola kabana. Boyebi ke ba téléphone bozo mona oyo bebisi bana mingi. Ba laisser aller à ba téléphone bebisi bana makasi. Bana babote mina poto kasi ba yebi se la biso ba mama ndeni ebenga makana lingala. Eloko ni like sarabango ba téléphone. Bana ya mike mama ozotala théâtre. Okoza mwana 5 ans, bovana yebo ozotala théâtre. Théâtre ni surtout za éducativité. Mususu okuta za na mafinga na kati. Tant to ba film mindele. Boyoka kamundela to finga muto imbécile. Boyoka kango. Gros mot. Mais tala théâtre. Naza contre théâtre te, naza contre pe muto tala théâtre te. Na lobi kaka moi muki. Okoza mwana 5 ans, mwana 6 ans, 7 ans, 8 ans. Théâtre za na ba tableau musu ya mafinga, oya fingi, oya fingi, oya fingi, oya fingi. Mwana zosa nizo kote na matoi. Mama na yo elikaka na ba théâtre. Mwana zo kote na matoi.
nayebisi bino ke bana babotami na poto me bayebi se na biso bamama babengaka ngo nini na lingala bayebeli yango wapi kaka na makambo na biso bangala kotikela bana lesali batala biloko bakoki kotala te tokende mosika te toyoka bamama boyoka wana ezalaki nanu nabimisa nanu oyo ezalaki nanu kati na nga nanu boyoka sikoyo mama na likambo oyo ekweli biso na communauté oyo yo mutunga kuvana na mwana na ote oyo toyeli bino bamama bolingaka kokende kobwaka bana na bino mwana nga akepa kingani eza nango mabe te eza lisumu te yaka fanda nayoka lisolo ya mwana bandeko bino nyonso boyebi ke toza na vacance te toza na vacance mwana oyo bomoni natieli bino mwana oyo kombo na ye Rayana Smith mwana oyo aza na age ya 8 ans mwana aza na age ya 8 ans bakei congé et pas grande mère na bango bino nyonso boyebi nde ezalaka ke aza na cousine na ye mosusu mpe aza na age ya 12 ans balobi nini oyo aye vacances et pas grande mère oyo wana pa aye vacances et pas grande mère bavandi kaka ndenge ezalaka bandeko bino nyonso boyebi bana mikolo na telefone bayokaka te atopekisi bango bandeko welela telefone ya grand mère na bango nande bandeko welela bayokani te oyo alingi alobi non ngamu nalingi natala eloko oyo alobi ngai nalingi kala natala eloko oyo bozalaka na éducation eloko wana nasi na remarka ngo na bana ezaka nini yaya kotikaka mwana na yo atalaka tv soki mwana no aza na age na se ya 10 ans kolekisaka ye 2 heures du temps te liboso ya télévision kotikelaka mwana na yo telefone te parce que akozala même na trouble akoyeba ndenge akose maîtriser te sala eloko wana okomona omoni soko mesanisi mwana okotalaka na tv te kata ye okomona mwana na kobimisela yo okomona impolitesse ya mwana na minute po kati ye alors zalaka na habitude oza mama toboyi te tozalaka occupé mais salaka ke mwana soki atali tv 1 heure du temps kata zala street na biloko na poso oza nango te kolela bandeko babandi kowela telefone na ndeko na ye ya 12 ans lokola esimbi te grand-mère alongi opesanga iphone wana bino boyokaka te yaya lisolo esili te esili bamati likolo ndenge ezalaka ekei mpe bake kolala la petite elle a oublié nzoka oyo mwana ya 12 ans cousine na ye atikali na ye kobosana te bandeko toza koyebisa bino boprotege bana na bino na batelefone mwana aza oblige ya kotalaka biloko nyonso te ata badessin animo bozomona oyo einfluensaka bana mwana na tokobenga ngo na kongo tokobenga ye aza na kindoki aza mvute azwi alongwe na chambre na ye babande kolala azwi coussin ake kofina ndeko na ye oyo afini ye bapotani butu afini mwana oyo ndeko na biso mwana oyo bozomona petite ange na biso oyo ti akufi boyoka lisolo bandeko mwana oyo akufi et la petite ya 12 ans cousine na ye azongisi mwana comme si rien n'était comme si asali eloko te azongi ye mpe akei kolala bandeko oyo kindoki te alamuki mpe na ntongo grand-mère atuna obi ndenge nini sonia ti ere oyo mwana oyo aza kolamuka te ayebisi cousine soki mpe nyonso wana ayebisi ye kende kotala ndeko na yo ndenge nini ti ere oyo aza kolamuka te et la petite de 12 ans elle est montée et vérifiée elle a dit qu'elle dort bandeko botala bana déjà mwana na âge wana aza déjà na comportement wana ayo yeb sa grand-mère na yeke la petite elle dort la grand-mère aya kotala boye bamonaki déjà mwana kufi babenga la poli babenga ambulance ye baye kotala baye koexamine balobi nini ke mwana akufaki bafinaki ye baetufaki ye nani etufaki ye moto azondima te grâce à Dieu la grand-mère atiaka bacaméra na ndako juge aza koloba na age ya mwana oyo ya 12 ans niveau bande kofinila mwana oyo ya 8 ans nano atikala omona ene wana te ene wana eleki l'enfant aza na nzela moko c'est comme si elle était possédée c'est comme si ce n'était pas elle ozomona pena mokolo aye koboma et elle était consciente de ce qu'elle faisait ndeko nanga nyonso nalobi mpona nini vacances kobwaka mwana na ote na pasi na bisengo reste avec ta fille reste avec tes enfants ata ndenge ezalaka ona ke kotika bana boye na lembi ya tolembaka na bana biso tomemaka bango partout tomemaka bango partout
likolo koluka kosundola opema kopema na vomi kutoyoka makele lango po age ezali akokende ba mama vacances yango batela bana na bandeko to soki vacances yango bandeko boyoki likambo boyoki eza accent ya banglophone po moto atindelinga oyo aza moto azaka na États-Unis. Boyoki bandeko na ngai tango baza kobelela toza koloba bozomona eti bato mabe bato bakipe bandeko na bango te bato baosala boye te bandeko mokili ezobongwana makambo eza kochange bandeko. Mwana ya 12 ans abomi mwana ya 8 ans. Boyoki ndenge juge alobi nana mona te banda musala komona mwana za na N ya boye. Makambo esabi na États-Unis babiso ki toki na Congo tokoloba nini ya kindoki. Eza na mutu musu abotama na kati na motema ya mabe. Eza mutu musu na kati na abotama na N makasi. Soko moni mutu aza na kanda makasi aza mutu ba N. Soko moni mutu aza na kanda makasi mutu aza mutu N. Mutu asilika ka mingi ana bato soko asilika komi ko lenga kanda azomona kaka boma kaka dévorer mutu bandeko. Tokoloba ka eza esprit mabe tokoloba nini N eza esprit mabe bandeko. Molimo ezokota na kati ya mutu eza ko pousser mutu aboma mutu eza molimo mabe. Molimo eza ko tinda mutu ayina mutu eza molimo mabe. Molimo nyonso etindaka mutu asa eloko ya mabe eza diabolique eza satanique. Molimo wa satana. Molimo wa nzambe ezalaka molimo ya kimia. Molimo ya nzambe ezalaka na douceur. Molimo wa nzambe ezalaka calme. Molimo wa nzambe ezalaka na agitation te bandeko na ngai. Ezana batu mususu kwa siliki. Elongi échanger comme ya nyama. Voilà molimo nini? Molimo wa satana. Muta silika comme elongi lokola ya mbwa. Diabolique. Muta silika comme elongi ya nyao. Diabolique. Bana bakepa ya koko. Baweli kaka téléphone. Bana bazo wele la téléphone ninga zaka moi je vais jouer, moi je vais jouer. Bana baweli kaka téléphone. Koko alobi le kwa bozo wele la téléphone. Bo pesa nga téléphone wana. Koko azu téléphone. Bana bazami balé moko ya 8 ans, moko ya 12 ans. Ya 8 ans zakina innocente. Pona ye grand-mère azu téléphone c'est bon na keko lala. Oh ya 12 ans. Mutu ya N. Satan o azaki na kati na ya talisa bi na moyo kokite luka ye na butu. Akamati oreye a étouffé nango moninga. Kanda na kati ya motema. N elekaki makasi pona téléphone. Mais N wane koti. Mais c'est satanique. C'est diabolique. Molimo satana. Toka bana o mwana moke te. Bana mike bayebi mingi. Na yebisa kibino awa bana ya 13 ans. Bakenda ki vacances baza ko enregistrer makambo nyonso eza ko leka epa ya noko na bango. Na yebisa kibino likambo awa. Mwana 13 ans aza ko enregistrer makambo zelo kana kati ya ndako epai wapi akende ki na vacances. Nyonso banda ko leka na kati ya ndako. Bazo mona osaka na téléphone. Nzo azo sala nini? Azo saka na te maza ko enregistrer makambo eleka na ndako. Akende tiko cheli toyi na chambre aza ko enregistrer. Botala sikoyo oyo. Omona mukia za innocente non. Omona mukia la vérité. Ya lelo te bakoma lokuta. Mwana 12 ans a étouffé moninga bomi. A captivé ya moninga ya mwana 8 ans.
vie ya mwana 8 ans abomi moninga pour na téléphone. Ba maman bo gérer bana ba téléphone bolongola ba option mususu biloko mususu na kati ya téléphone bana batala te bandeko. Ce qui n'a autant ba tout à l'heure théâtre oui bana babota mana poto nyonso ba balingala ba yebela ngo penza wapi na théâtre. Okomona yo vandi ya mwana 5 ans 8 ans 10 ans bozotala. Ce que ça théâtre moza éducatif ça va mais oyo ezalaka ezala ndeko moko ayebisanga lobi mama nitu mwasi na ngai soki abandi kotomboka olobi penza oyo penza mwasi ya théâtre. Bato ya théâtre boteninga regarder eza maloba ndenge moto ayebisaki nga ngo naza ko répéter. Pourquoi? Parce que eza na ba théâtre mususu alobi eza na ba théâtre mususu yo za mobali yo ko sakana nanga tale loko yo eza ngatina yo nga mona pesi yo tina soki nga toze loko te na lobi na mama na yo na finyo mama na yo mama na pa kufuna bankusu bali lisusu mama na ona finyo na fingi pe ni bota na yo mo pe na finyo tout fina yo mpesi na yo. Oui to mona ba théâtre to mona kango bozo talanga boyebi ezalaka si ba pesi mutu tableau ma finga oui mais tableau ma finga eza ba tableau malamu te pour l'éducation ya bana biso mikolo to comprendre ngo mais bana ba ko comprendre ngo te mona ko mpe na facilité ya kofinga mutu po mona ki bana balandaka mi makambo ka mikolo basalaka ya ngwana soki mwana omoni mwana ko mayele soki mwana ki na 1 année 2 ans ozo sokolane na 3 ans ko sokolane lisusu te abando tuno pourquoi na ba poil nga za na ba poil te abando tuno pourquoi na mabele nga na za na mabele te soka zo so na papa bando tuno poni yo za mukila o nga na za na ngote ba question yaka bobi bana nde ba poser ba question bana ba yebi nzoto na biso ya bo mama pa etobota ka bango ndenge babenga ngo na lingala na yoka na zala choqué na yoka na mwana poto na yoka na mwana poto na zala choqué mwana poto atuninga cricket bango mo ababenga ngo cricket abina nga mami cricket babenga ngo ndenge nini alingala ngala kosi mwana abi non mami tu n'as pas dit la vérité babenga kango boye ngadi quoi abi oui ben oui mami c'est la vérité ce que j'ai dit hein ye na français atanga okomona ngote oto yebi na français hein atanga ngona surnom na bango cricket ma pesinga komona ngo na lingala eloko yo bandeko bo gérer bana na ba téléphone ndeko mo bale bisanga bi maman Eliane mwasi na ngai soko zo finga otabi oteli mwasi na nga obi comment go se comporter boye mais maman oui biloko atalaka na théâtre parce que amoni ke na théâtre mwasi na mobali baswani ndenge wana sima babongisi mais ce n'est pas tout le monde eza théâtre eza réalité te soki na théâtre mwasi afini mama ya mobali na ye afingi libota mba mobali na ye na ndenge théâtre balosabine ka tabo fingi bobongisa mais eza réalité te mutu nyonso to alingaka te batouche mama aboti ye mutu nyonso to te surtout bana mibali balingaka eloko wana te surtout bana mibali balingaka yango te bomona yango bizarre chaque fois tana za na émission téléphone esonaka pourquoi pour nga nasaka na téléphone bolimbisi allô oui allô bonjour. Oui, c'est moi, oui, maman, il est à Nid, oui. Oui, maman.
nalobi en tout cas limbisanga mokende to sono bonaza en pleine émission benganga dans 10 minutes s'il te plaît hein on vous a déjà la ici. Merci à tout à l'heure. OK, merci. Bon comprendre nga linga ko rater téléphone té pourquoi parce que o eza bureau na ngai. O eza bureau na nga na linga ko rater téléphone té nga na sala kana téléphone bureau na nga yango na yambaka. Et sur qui mba liboso na beti kara insister moto linga a passer commande na alimentaire na raté pour na yebisa bino makam yango fai kana yamba. Ndeko mobala lobi mama nanga mwasi ninga zo finga nga c'est comme si moto zo sala théâtre et finge luana on dit moto zo sala théâtre biloko nyonso za ya kotika bana te bandeko bana nyonso apoto balobaka lingala makasi lingala ka ba para balobaka na ndako yoka lekisa bango lingala te makambo ebele bayebela kona kotala théâtre. Naza contre théâtre, théâtre est bien ce qui sera biso. Mais maman, avant vanda, otala na bana, yomo kotala ngonanu. Otake ba tableau oyo bana bakoki kotala to bana bakoki kotala te. Si manango otali na bana, eza pe malamu, bana bayeba munoko mboka na biso, eza très important. Oui. Mais il faut ko banda ko sa nini kopona. Tango baza koloba makambo vacances bozo mona kaka batoyo bazo panza ba famille bato batoyo ba te tragédie boyoki mwana 12 ans abomi mwana 8 ans n babota makanango motema ya Caïn bandeko tande to va botu vana ba Caïn belé. Motema ya Caïn motema ebeba motema ya Caïn motema nyonso eloko nyonso esalaka moto mabe ata moto afingaka bato ya molimo ya satana moto azala molimo ya kokabola bato molimo ya satana moto azala na molimo ya kokosela bato makambo molimo ya satana moto amesana kofinga bato molimo ya satana aza Caïn pona nyo bominde kona yo Abel Caïn moto azaka molimo wa kobebisa kopanza aza Caïn koko ayebaki makambo ekoleka na butu ayebaki te ayebaka ke lokola baweli telefone lokola na boteli bango telefone ake kolala bakokende kosani kolala mais o azalaki Abel oya 8 ans alali pongi kimia alobi demain fera jour grand-mère me donnera le téléphone pour que je puisse jouer mais Caïn alobi yo journée à lobby okomona yango te nazo silana na yo kana butu ya lelo et puis juge à lobby moi nazaki consciente la fille elle était vraiment consciente de ce qu'elle faisait azalaki consciente donc katina salobaki ke yo nazo boma yo pour lobby ngamona saka na téléphone yo za lisute pour simba téléphone bandeko sikoyo mama atindaki mwana ke vacances c'est pas grand-mère tango babengi yo kalikambo esalamia mama osubaki na bilamba topo osalaki kaka na bilamba topo pikaki crise mama oyo alobi bien bandeko tovanda na bana na biso ata baza mobulu toyokaka ta bango bana so bakena colonie de vacances bana surveillance bato baza permanent pona ko surveiller bango baza na discipline babi ke bakolala airboy bakolamuka airboy boyebi bakoko bazaka mina balese aller mais koko oyo moins habité na yo na ye na bote no téléphone bokindo lala bo sakana nango lobby mais Caïn lobi Abel yo lobi kolamuka te
babela mwana wa muntu wa mufa wa teleja babela mwana wa muntu so bakoteya mwana muntu aza na bomo yo zangi baboti profite okamateya profite bandeko naloba so nini boyoki deja na video te naloba liso nini boyoki bino moko makambo ya lelo eza boza koprouve yango ne likambo esalamaki yango oyo kayen o baza na bango bana mike balala na bango awa biso mpe tolala na butu bino boyoki bonzoto emati o balale nzoka ta bino bozaka kuku bango mpe azokengela yo kuna ka papa zaka ka mama kuna malembe yo azaka boye aokengela na ntongo alonga beti lisolo na butu namonaki papa na mama basalaki boye omona ndenge oui basalaki ta bazolala bakasenga na lani soko na bando omona bango oui nyonso ezaka po tosala nini tozwa baprécaution nyonso eza po tozwa mayele mokili ya lelo réseaux sociaux eza na makambo ya malamu eya mpe na makambo ya mabe toute fana nyonso mutu ya mabe bwaka ya malamu zwa twasakitila asante sana matondo. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki. Tata nzamba kalusakuma. Nzamba nubenshane bana de tout pense. Bonne journée. Mais ngai journal lelo na tikali na choc. Naza choqué. Na tragédie oyo.